Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Kongo babi sango ya Kongo ko panza na wapi babi Edino image sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko nazana un plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc ezana Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT, bolanda Boss Brother TV. Mais bondi menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo yemo apese la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa. Mbote mingi na balandia www.panzasangoyakongo, autrement dit Panzasango Bilili. Ya bino mopandi sango ya Kongo pe molobeli na kombo ya Edino image babi libulu ezanga suka ndinka venanga auto batizenga libulu ezanga suka. Vraiment mingi okolobeza te yambo ya kobanda masolo na ngai na pesa ka mbote na bayeba sunga ka Edino image batu lokola ba Patrick Malwavengi Global PM Service agence ya moko na Château Rouge asala paye monte Igor Balou simple mais beau mingi ya kolobeza na ngote ndino nazo mbela bino mutu munene asala masolo na Chango José Wanduka asala ki premier épisode mais le deuxième épisode abaki o la biso Kashito Dilolo lelo to yo mona Kashito Dilolo na kini bomona ki ya pembe mais lelo la tiango ya marque mususu bomona na bilili. Bonjour Noko José Wanduka. Bonjour grand journaliste Edino image. C'est ngomi ya mona plateau na lelo a na prometa kio o prometa ngai Kashito Dilolo prometa ko Kashito en California lelo ya mbinga si boni basango ya Kinshasa ouais na hôtel Bakin kotika Korea vient na bipoli. Donc, il est très bien. Vraiment, moi-même, je ne m'attendais pas. Vous avez été dans la carrière variété. Au monde bien, bon, je n'étais pas mamie là, tout ça là. Donc, vraiment, il est très bien. Très bien. Donc, Batou, vraiment, pour la première fois, on a battu Bélan Dengoua. Donc, vraiment, c'était nickel. Mais on a porté aux acquis un peu négligé, comment? Pourquoi? On a porté aux acquis négligé parce que, au monde, pas na metondi hein. Pas na metondi. Ils ont porté sera va vivre en Ducati à l'époque. Il va 79 quand on a un côté 80 ti, 85 ti, bon. Bref. Les loyaux amour les a sauté. Amour les a sauté. Entre Bissou na Bissou. Congolais to Chango. Non, ils ont Congolais kaka. Congolais amour les a côté. Il y a trop de gigolo, il y a trop de belobi donc il y a moi non. Tant que vous avez les juifs hirondelles plus que sécatés. Les juifs hirondelles plus que sécatés. Il y a des gens qui ont dit ok, on ne pas kufa. C'est les gens qui parlent de kufa et qui ne parlent pas de kufa. Qu'ils ont encore pour battre tout. Que le du problème faut tout sunga. Mais quand il y a beaucoup de bango, nous on a fait tout. Nous avons fait grande sœur Pekuna, honorable Marie Mwabi, à Sekouaki. Mais sinon, il est très bien. Il est très bien, vraiment. Donc, c'est top. D'ailleurs, il y a beaucoup. Papa Wemba, il a dit Bipoli en face Kester. Même quartier. Oui, j'ai vu ça bizarre. Mais bon. Et ça va marquer mon mokili. On va où la musique. Il y a des accords, mais bon, je ne sais pas. Merci, oncle José Wanduka. Vraiment, nena yeba siko batbenga baye ba mingi identité à José Wanduka. Aza nani?
José Wandouka, né et grandi en Djili, ancien footballeur. Dans l'équipe, mais tu es l'équipe, tu es vivant, il m'a habité. Ouais. On peut se rappeler que s'entraîner à Bilima. On a bêta kunati. Au bêta t'es mon entraîneur. Est-ce que moi repère et Ali na bateau nous sommes travaillés ensemble. Na série na bino. Na s'entraîner na tango ba vieux sans passer. Si en passe. Gardien ba Mutubile ba Santos. Oh. Oui. Na s'entraîner na collègue ya Mutubile Santos. Pas collègue donc. Bon, collègue, mais vous s'entraînez. C'est là que dit collègue. Biso to aki sikoyo. Biso to teki na moja. Moja qui est l'équipe ya l'équipe qui la namoko. Qui la namoko président Bilima. Donc ma jola ou ta moja, ba otinga bona Bilima. Tina yo za couple Mikili na 79 fois na Tamboli. Donc ça to pèse ballon na minto au jonglé. Si. D'ailleurs ta zo ba ndengwana. Pas na njili ba ebiki. Qui est vieux José Wandouka dans Mambabali. Mec d'ici c'est les unes à Ebi. Mais pourquoi pas? Lui c'est mon petit du cœur. Il y a des fans d'Achango, hein? Ah pourquoi pas? C'est tout il faut. Mais vous avez la licanicité pour naïe? Il y a Ebi. À Ebi? Petit n'a pas les unes, on n'a pas qu'à nous. Koulia Rabilo Rabat, tout est pour un jour, empoisonné au Pamba, Kebaka. Mais, attendez, tout ça là, yo. Ngam na lobi yango. Soirée ba na Tchango les kaka. Bino ba mikolo ba doyen. Boza ebele ba doyen. Mais na comprendre de soirée wana muta zwa kiango na maboko yaki se les uno. Pourquoi bino ba mikolo botikila kiango ye mwana muke azwa akamba soirée wana. Pipi amuke pe swaka. Pipi amuke swaka. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc, agence, il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minonote. Maman le global PM Express. On bus toujours artiste Oyo. Il nous a toujours battu bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara. En tout cas, les Kambuto vendent mingi aux amis dans les Kambo ya Kashi de Lilo. Ma Kambo soirée, tout le bien rapporté parce que Tchango za munene. Oui. Nji les a munene. Nanga la participé à la soirée wana. Et qui soirée moko, soki penda bozaki bo moko. Et ngo za soirée au top. Mais na bolingo Tchango bozaka nango na comprenate beaucoup so sala wana bozwaki wana. Et ça même pas bana Tchango bako sala masolo wana. Donc bino faut avoir sala minene. Oui. Take Tchango, faut sala minene. Alors bolingo la monaki na jour wa soirée wana, na banzembo ebetamaki wana. Le grand coach Obe Makusa na nani? Ah, tana kombozo bosana. Mama Malia ya wana ay maranze Mama Malia. Mais niveau Tchango babina ki na piste nanga mona baki bozana tina kutu teke boyoka ba musique ba fali ba faire pour bozana ba artiste na kata Tchango. Pourquoi babimaraté ba manda chante tout wana? Pourquoi babimaraté Tchango na problème na kati ya Tchango koma? Ozaki na matanga bipolo na lobaki yango. Oui. Viens na bipolo akufi. Ba musicien nyoso ya bana Tchango. Ba mona ni fili. Bazo mona tina zo comprendre. Zali kambo kamwa. Pourquoi ngana bimse mutu na makambo? Pourquoi? Pour naïba que donc bango bazo banga banga wana ngaza grand prêtre ya bato wana tout. Donc on bonne petit on bonne vérité. Prêtre bato no sona ba ba. Donc non mo bato wana so bato ki wana ngana poto liboso na bango. Na o se vanter te ne bazo na ngba yebi. Ngana poto bango tout. Ati na ngba lutanga bakomo na bango. Na mo likambo sala o passe mingi hein. Oui. Et blessé na danger pour ça yebi que ya on le plus ba nduka fo to ça dire na ba silence. Parce qu'en cas de côté les donc assurance n'a pas s'occuper de ma camouflage. Hôtel là, dans la quartier. Non, je suis désolé mon petit. Na mona babilo kanengona
Tchando so ba que Tchando on a bipoli. A le premier star na biso. Na Tchango. Na Tchango. A premier vedette na biso ya Tchango. Mais regarde comment ils l'ont négligé. C'est nul. C'est nul. Ça faut quitter. Et ça va Mikila lelo. Ya ba peto ba comprendre ngate pourquoi faire ndu akaka mutaba ya ba Bangkok, ba Kara. Bangkok là c'est donc na ça na tanga mur de Berlin. Pas de contact. Tant où ça na kola na ngaite, ozape mutu mbula na ngaite na kata na Mikili, to koza kate. Pas de gigolo. Pas de contact. Sur la ba petit na nga donc ba gifula. Hein? Ba maison. Des Mongeron. Ba petit ba maison ba petit ba moroki yika ba petit tubi ba petit beri ba kuka ba petit mona lili bandi petit Gisele bandi ming na rontara su ba tu ya Irlande balike makengo wala ba sa petit na ngai ba lycée makengo ba like makengo wala ba petit ya secteur on les appelle état major na nga ba petit ba bienvenue ba Vangasele ba petit namoni bazakala mutuna dikreno bayaka wana mapeti ba petit dikreno bayaka on a petit nanga Nikens bayaka petit nanga Nikens bayaka maintenant on a tangi dikreno bayaka c'est la même famille mais tangi la propreté quand même na l'hôpital on a tangi dikreno bayaka c'est la même famille on a tangi landu bayaka c'est la même famille t'as compris si oui ozo batina zo banunde balanda pana sangwa Kongo pour comprendre que ça ambiance ya on attend là mais tangaye Nikens na songolo bele mo liloba nuko wanduka Nikens bayaka petit parler neve faut comprendre Dezingo binoguna na Irlande na Juvens le titulaire na petit nanga Fulgence Kenzo et certain pour biswa bata futur élection lola chikosela oui pas lola chikosela n'habité noko ya gifula il forme kaka yezo kaka lola chikosela na pile masa nanga ya omona donc de temps en temps soto bungis omona tosana kenga naye pile master baya Barabas ni maboso Seguin Nanzele Mafifi grand-père Boziana merci beaucoup vieux Asali Soni vieux Nazila qui on a trop Ozela qui ni a trop grand-père donc grand-père tango asalaki anti-choc ouais nga wanduka na participer na pas grand-père grand-père alata kashito dilo siko récompense ni na sala pona yo aboki nga mikolo yo na kamwe okamwe mais ça n'a plaisir ado ala muso lisusu dans la musique mais parce que eloko nga na participer pas na yé na pesa qui vient à transfert vient de la jonction nga merci beaucoup mais so lingo lia bien fo ya na Galaxy Mambo solo exact na le kota ba restaurant et donc les gens ne pas mambo lamba ngité et ko découvrir que mambo lamba reke et ko découvrir que mambo lamba reke ba play bayaka mona bazabie ba tambongo ti moni ba de la minga ba yebo donc c'est que bon ba les nyama Galaxy Mambo topos venez vous allez goûter un bon poisson un très bon restaurant moto na yebisaka bino yeyo oyo alambaka pamba te ala moto moko rare donc ezalaka mpona 15 personnes epi na anniversaire kaka donc moto moko 30 personnes baolia Galaxy Mambo, Galaxy Mambo, c'est un endroit super, il n'y a rien à dire, ça sent bon. Mais ni pas mbiso, le même c'est non, où si n'a mis quoi. Ici c'est Mambo. Galaxy Mambo Dora bien. Folia bien, Maramio fait bien, Talara, mille par ailleurs. On a fait un Mambo Galaxy quoi. Au Bellevilliers. Oh la Mambo. C'est-à-dire il y a commis baba. Au salaire était à Bambisi. Oh Bambisi a monné na mona na ya mosi. OK, so Galaxy. Mais non. Obele Kilinga. Na solo exact na kitoko.
noko wanduka kokamwa na banze moni se bimaka na yo ka yo na katité pourquoi net ya orchestre ni Fali ah non moi je suis pas de je suis pas de ya ça mutaba toi te quand tu pas King Kester quand tu biso bata la victoire donc yo ka fo boka la victoire biso ki code mais net ko victoire on peut le ezala ngo souté ataniere ko ça ataniere boza pe anniversaire ya oui kalamingi te ya King oui au monde ngana ko lo belango te momuke oui ezala le 15 toza na église na 140 reliques nanko na Paris 18e église to ezala église ezali marme église 4e anniversaire ya mort ya King Kester oui Alex Yamamoto atinenga ba ninyo les boss les maîtres mona Rouen yo potinda ba makamu na yo kitoko trop petit nga Jo Mary King Kumbu Jo Mary na landa ki déjà na kila bakata bakemela na ki ba invitation na bino za plaisir à trop King Kester ninga zalwa to kotela ko bossa na jamais je ne sais pas si tu jamais. Oui. Mais le lot vraiment il reprend na lobela trop. Batu mingi baduta. Babuda na nini? Kashito oyango. Kashito. En California. Ngamuna sali yango. Tengot. Mais ce qu'on a bien, banani baduta na bajigolo. Batu beta maboko na bakata bakini. Batu babetela maboko bakoma ko ignorer bakoma na kata bapana mamba kasi tokokani ya solo wana mon petit c'est que moi j'ai bossé 36 ans et 6 mois na kata ya France José Wanduka na sala 36 ans et 6 mois na dakura bimi retraite bokodoka na ngala bimi retraite likonda pamba ba mndoko ya pamba ya solo wana ah oui oui renseigné tout na vieux Chaba Beyanga tout na vieux Mela tout na vieux Jim Kelenge donc basé belé ba grand prêtre akala ba vieux pommes ba basé belé na bimi retraite boko doka bino ngaya ngol linkonde sokwe bongo ya bango bolukati baluka ngaya bino ngaya na tongo ngaya mona tongo mona Paris ya tongo na ba 3h du matin na kota bino bona ba 15h na ba 18h na ba 20h boko doka boko doka expliquez biso moi mukeli solo à Château Rouge. Parce que oui, Château Rouge. Il y a beaucoup de gens qui se vanter. Ah, Château Rouge, mon côté, yo, ça là qui yo. Bande de villageois va. Tambo, bien faire souffrir bas. Non. Bande de. Na moment on a 79 fois yo ya mikili, bozaki na banani. Toko eba. Nyarkos. Oui. Madison. Paris les Congolais. Jim Kelenge, Pofrajos, Rassano, Barabas. Denis Bibonge, Mambo de Panama, c'est ancien. Mais oui, que baninga non soit baso vieillir, mais baso vieillir, pourquoi? Mais parce que mon terme malam. C'est solo là. Ah mais oui. Terme malam. Petit dans on a 4 8 ans on se vivre bon faut linga ba. Je comprends. Na mais matala ba kebe na boulot. Aya ça la coupe c'était tant mon avion Wanduka boza la coupe te libano. Donc ti kombo na salama José Wanduka. Ça la coupe rien. Chico, elle est là que José Wanduka est boulot, na beauté, na ezo. Ezo, c'est quoi? Forme. Ezo. Forme. Aux arts sapeurs? Non, je suis dandy. Sapeur à New petit nom. Eh ben, je connais pas ça, sapeur. Non, je suis désolé. Nga ça sapeur, nga ça dandy. Tant on a dictionnaire au monde. Mon toi, botama na forme. Yo botama na forme. Ngaba bo mwana okri ba brasa ba ni donc ezo bota Bonaparte wala balangila na mukuria wala langila ben oui bon relation na ona ndeko na yo Anissé Pedro Anissa sala kimbeba ouais na kekin na kutena wa belo rango na ngai na limbisa mais na il faut boy ba vérité parce que kana tshela la vérité Anissé Pedro tekanga ba biloko na ngai na baki na osala nga symbole opesa nga 100 € na biloko lango teka alors quand tu parles chez des gens qui ont boyé yango pesa nga baner vous comprenez donc faut que tu arrêtes wa bela pekisinga ya tiki so na kute non pesa mbote mais kolimisa mutu za ko bosa likambuté na ndenge ni susu parce que nga na ki keberete nga mon anjili né grandi anjili so ko longole lo mususu pili yaya Kéberete. Mais enfin, et les cas.
nalimbisi bosanango eleka nalimbisi banda olimbisa si bokutana tokutani na fête ya petit nanga Jean William beta bangando avec Rwanda beta bangando papier sirar ya ngwana kasi yoko ezalaka ba clé bowa wana soko meka na bloqué ya solo beta bangando wana matala bon aza master na nina tia suteke na kosa ba polémique te mais yemo amona kike na betki bangando mais pesa combo attention si asa combo tant to yo kapenza si asa combo na ko ni yango te ah oui mais poto ngam na koma liboso na ye ko yemba pe ba yemba ngam ta liboso Waka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké angoulou, mafé. Accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, c'est moule, riz, atseke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekuteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Football grand prêtre azala combo pe yebani makasi mais ya wandukati so kosi bisolo la kata chang ponga botema na kina ngabotema na village ti so kosi bisolo la kata ba ke o lobi joto wanduka o ayebita uta village on sa vérité ça moko o ayebita uta mboka peut-être que dans kata mikolo la kata Paris vieux chaba beanga a toujours envie Togo lukaye ya témoigner pour la kata Paris mikolo ça maboko ezala maboko nanga Paris lelo est-ce que Edgar Mokondi penza skayibi ke Paris na maboko nao lelo na yebisi wa moti badinza mikolo nza bo eza wanduka kena tambula ba château rouge banini tunaka ko tuna ba petwa mikiona ti ba jikolo tunaka sko ba vie bon so muta bien retraite azorani l'incondat voilà, n'est pas là, ça va comprendre que José Wanduka, les autres ont bien sur le plateau. Un témoignage pour José Wanduka. Oui. Peut-être, na liberté que na komono pe boye, to yo kayo na sango. Oui. Ngaza mona yolo. Oui. Mais na tambo na za na famille e utaka chango ya ka yolo. Oui. À chaque fois bazo peut la biso lisolo à José Wanduka, mutu moko parisien mo boye ayana ensemble moko ba kashito di lolo. Oui. Ezanga. Alors jour na mona gayo to babisinga oh mais kasi vous José Wanduka e wana et ça la plaisir. Ouais. Ya ko mono ko yambo solo na plateau nanga. Vraiment olaka kinga avant au l'émission faut bima na mobimba kashito di lolo. Ah nazomona kashito en California. Mais comment kashito di lolo e bima wapi? Di lolo wana to e ba di lolo. C'est qui conseil moi ya vivre la musique na fil du calvaire. Fil du calvaire na le côté 11e mois. Si oui. Côté république. Ouais, côté république. Conseil wana sikoyo balia ba Congolais Brazza. Oui. Ba mufinga bazeti. Bangaya, batoro, banini. Na lobino ke donc moi na fil du calvaire ça qui stade top de étage bo. Si. Ba venir ka ba nani ba tutu ba na kata terre. Ba na wa ba beti téléphone e beti na parler. Poto fona immeuble na americano ba ichela ba groupe na tout. Baraba c'est que Wanduka vient ka benga na téléphone. Na du vient ka bi mkuba ndeni. Oh bien. Ah petit na ngai donc awa ya bagara umu. Ngabini no bagara umu. Oh non be barangamu ba o pompa danger. Abi bo vient na zo betaka blende sidi siko.
Bendesi de mon. B50 de Kashito. Voilà qui ont petit dans la somme. Bah ça on va ba yebité. Ba yebi no mona ba parisien. Bel obité, on va nous appeler obité ba yebi. La beti tenu on a pembe. Na car na car on te beta klaxon. Surtout outil poto bino outil poto te. Pa. OK. Na yo kama solo. Ah ben oui. Ba jaba hélicoptère ngam na bandang. Na terra bale na sis. Na kita na hélicoptère. Ah ben dit. Continue l'histoire, continue. Kashito Dilolo. On a comme la carte sali boye. Ça la plein craqué. On a débarqué dans Katiwana avec Dilolo. Puis beaucoup la du maman miko. Le gars qui va blamba beti soso pembe zanga kamboka. Reprend. Ngam na gagné Tumbawana. Ba bien nyarka ba tout ba dans la terre na ngam na bunde Tumbawana, ngam na gagné Tumbawana ya bazeti. Mais sachez bien que je suis pas aérois. Je suis pas congolais. Mais combo ya Dilolo, toi na posa to combo ya Dilolo vient nyaka. Natanga ba bituma kala ba shaba ba kolezi. Soka so comme on côté ba kama côté kuna. Vient na après son ba mongo ko bundele bituma na albi. Kashito na bitumba ya Dilolo. OK ne ki Kashito en Californie. On va comme oui dans ce monde en Californie. Oui dans ce monde. Kashito en Californie. Yango tout comment. Dans ce monde là. Si ko yole na comme na kata terrain na bakata baké. Ngazo ba Kashito na bitumba ya Dilolo. Bana njili balingi ndengo nati. Bana njili balingi ndengo na. Ngazo tsasko bana changwa foko e bakake. Na lobaki na bino na ko yebisa bino makambo sai na makama bibemba bipoli. Lelo bato bato na commune na bango. Foko e bakango. Lelo nga wanduka na décider bato bazonga na kata commune na bango. Moi je suis njilwa so so mona masina ou mona kimbantseke kara plan na yo ya bino moko. Makama na bino ba changwa esili. Oksi so so na mama ya bipoli. Everyday ba petit no tinenga ya na ibisi bongo siko mwana kimbantseke lo ba ke mwana kimbantseke mwana njili lo ba mwana njili mwana masina mwana kingasa lo ba mwana kingasa mwana nini to zombi ba to na terrain to récupérer bino siko bozo comprendre ka raté eloni peso kanda wana parce que na bimba bipoli ba yate to lo ba chang o bina bimba bipoli to lo ta combien 4600 €. Tu te racontes 4600 € na bolingo chango za on comprend mawatu merci Noko José Wanduka pour to kele musika te vraiment to komoko manasuka na ebité soki lilo basuka ali po to kabwana biso na mwa bambote ya ndeza lilo basuka ka ke donc na mon niveau volcan code X002 papi volcan petit na mon niveau volcan o moto za gamini on comprend plaisir à tout na pesa kama mbote pa ya président Miller mais ba pesi ngaiti ba peta bimikili ba yebi grand prêtre mtakoleka soko lingo memangambu te pa ba petwana na panda sanga Congo na panda sanga Congo edino ya moza ninte o za daji na mo na bule zanga suka o zindo zo katego o kamo o kete kaka je sais le où va diamant voir les véritables diamants sur le plateau et puis misamu bana panda sanga Congo président Miller cour des grands non on net pendo dans bien Doe Bonda agité, c'est pour ça Doe Bonda, Magizili Bandi, Kina Bonze, Bileson, Bedi Bakuka, Ige Makiadi, Blanchard, Kitantu, Dirango, Mwema, Bouema, Changalino Tendance, Changabanzutu, Son d'abord qui Changalino Tendance, son d'abord qui Changalino titulaire. Désigne le Lili Bandi, Fulgence Kenzo, sans oublier Kokonanga Matondo, na Balifant, on appelle le Pompe Bango, Petit Kashito Wanduka, Olivera Wanduka, Marie-Pauline Wanduka, Inès Wanduka, na Mera Palais, 37 ans à Katalov, Marie-Pauline Wanduka, 37 ans. Na petit nanga on a l'éla danger, les mecs d'ici. C'est les inos. Comme on a un point d'interrogation. Et on a c'est les inos. Point d'interrogation. Merci balanda panda sangwa Congo to comme na suka masolo vraiment ya bino mopandi sangwa Congo pe molobeli na komba edino image lelo na mbele ya bino Kashito Dilolo José Wanduka l'homme
en California, c'est ça non? Cachito en California. En California. Bolinga bomo na ye na ngai avale kana plateau na ngai fola ta Cachito di lolo. Yango ya la tiangoti. Bomo na penza yango yo en live. Ayi na ngauti kin spécial pour azwaka. Voilà. Pour azwaka mobimba oyo ala tango na émission. Na parler pour na miser. On a pédaler ba tianguna. Faut prendre le système. Le système. On a auto récupérer. Le longo le pour les gars. Il y a que na longo, il na kati ya nini na longo yango na nango. Romanti ko ça n'était kim plus que le roi ba li ko nzokota. HB zo poussana. Moi pe nzuto zo kufungwa madongi. Nazo ko kangata. Santé de fer. Quelle santé. Merci Balanda Panda Sangwa Congo. Merci. Nous Robert Dibakuka. Ne veut à Noko Anduka propre. Mon grande sœur. Certes. Il n'a pas la victoire Nyonso. Elle est son. Mais ce programme est jali à Kinkessé les 15 tous en messe dans 140 rue de Kinyankou tous en messe wana faites donc bon pas bloquer ça mon na bloquer na hier ils allaient Alexis yama moto ndako pesa bloquer wana ana pomper ka wana mwanda merci allez na ba mère propre ba là ba bota Bonaparte par contre ça ba mina ya Facebook na moni Magui balançoire et Nsamu les diamants j'étais le Wumba oui parce que na Maserati italien ouais Bango wana donc bala bota Bonaparte même si que ba mère ba père na kata bakin na moni kata nzela donc dégâts ka kuna kanisa ka okinde na kata mikipe to na ba polite banzela peut-être au canon ngeton Guilherme Mayimba Fiembaki de Castro wakwenda Toti Munguya Fiema bis mona ngana bossa na bino matro merci nyenge to ciao merci vraiment minga olobayate bomoni kaka José Wanduka l'homme Cachito di lolo vraiment baine so bolinga panda sangwa Congo bo continuer ko s'abonner na site na bino et so me information qui to ko bien to karaté to kina bino ka bu ba bino film bozo continuer kaka to ko no beta film bu yuka bu ko salo bangoti film bozo continuer kaka emo be na nga def asalobi libulu zanga suka donc soko meki odindi OK vraiment tout ça José Lebumba Diamant Noir et puis Misamu Nikila Maserati Magui la balançoire c'est les inomètres d'ici Papi Volcan vraiment Edgar Mokondi la solution à tout ni par ailleurs vraiment mingo le bezate noko mbala simara na olega sous troisième émission et ya jamais na bagi na première na lekaki tant que tu n'as pas caché tu sais que mon a koleka oui mais c'est déjà combien d'années pas 2 ans 3 ans oui 2 ans toi bagi na salon plat midi tu vas pas mon autorité les lolek na mission le comme mon autorité biso de bête qui na 3 ans au bataille ce qu'on a 2018 ce qu'on a troisième attends après 3 ans t'es chose à 1 2 Balanda Panda Sangwa Congo bon merci noko tout ka bona biso hein oui y a pas de problème ça moi bien merci Bino Bachigolo vous foutez de moi on a pété quel la Bino merci comment on a moi non c'est bon Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi Edino image